Bon, na pe sirite ke likamba ujana ndenge ya ndore ne bongo za likamba mabe. Ba ujana baba kisi nini na love. Po ba pera pale batika ba mera pale boye na vitesse. Likambo baloba ke kisi njora abeta rabino bino mibali boye pena abeta rabino makofi. Ezalaka belani ba leader monsieur se mona kawana o mona ka ba star batambula pena ba sécurité mais ba kimaka venzora monsieur pena yi akotindia iboye amoni pena venzora nzora zawana akimi akota te nani oyo avoyagera 4 personnes à publier kutuka ça za mana niveau na ngata za musika makasa ta solo aza niveau na yo te yo oleki voilà bana poto to uti marche na kansabo mona tolongoli ba bilambo tokenda na ngo marche tozonga tozongi toza toujours ba umbo na bino nde tosela bino musala marche toujours tokimi bambango même ça c'est betité marche leki na ngo bien IDPC et boyi na ngo marche mais MLC na bandeko mususu to marche na biso ensemble na kanisi bolanga yi toujours na info César wande batomboli ndeko Eliezer esengo ezalaki po la police na biso esalaki encadrement ndenge kaka ezalaka to longwe na marche mbala moko to réfléchir que makambo ezoyinda toujours na net kisi njora baboyi nzembo na ye ujana ebeta bakonzi baboyi don bajuro vomie kutu mwana mwasi vomie kutu batanga na bango ye chel me batanga yo kombote ujana voilà wana topesana nombote na moto azo réaliser mission oyo 120 na madame na ye vraiment madame na ye place ezali topesi ombote madame mamba oswana ezalaka te yo yebika ndenge ezalaka topesi mbote pa Aaron Lubamba topesi mbote pa bita mwinga bita mwinga topesi mbote banini tuyambeli bino moko ya groupe ya kisi njora na ebite na benga vie njora to na benga kisi njora mais toujours kaka kisi njora oyo bato bayebi mais à la personne de Iniesta G-Love toyeba lelo love angweza nini toyeba lelo makambu ya ujana donc toyeba vraiment ebele bonjour G-Love. Ouais, bonjour Info 16 donc Info 16 nde makambu quoi. Bon biso le kara na yo na ba bisika wana na ba net mo le kara na Info 16 te que dia ki di susu donc il sait que zéro makambo a été fondé Info 16 pour yangonde ba news a solo ba news a bien makambo tout ya solo pena ya tokos pour mon aïma wana zo flatter biso ngana kenda mbala mona question na lobi Iniesta G-Love pona nini baboyi nzembo na bino to générique na bino ujana ebeta bon générique ango bobanda okumisa ba ujana ndenge bazonyokola ba papa batu ou bien ba ujana ndenge bazotambola soutien zate sous-vêtements zate nyonso zo salema na facilité ba ujana ndenge bakitisi nango bango to hein to kilo ya mwasi po batutu ba mesana ki ba ujana neti ba zelana toke malembe yo obimana ba ujana tonde ujana nga obimana ujana te obimana ba mazembe te ba marambu ana na kutu ba marambu donc nga roma otsango na mupanzi nga roma kande batu ba omona ozokima na lobi boye yo obimana ba ujana to na ba mazembe te ba ujana ezaka juste bon biso pe to saleka nzembo po za ba makambo to komo kuta na ngona Congo surtout na Kini batu presque ba komika ujana eza biso te vienzora te mutazwa ki nzembo président biso bisika zali na saluer à passant pena donc maman bonheur vienzora merci maman po pesi makambu talara makambo boye sayo dans musique eza biso te président nga te vienzora mutaluka ke ba ujana te yete mutapesa kombo wana ba ujana eza biso te pe orchestre to boulot ujana eza ba makambu ndenge ezokoma na Congo ba kombo bimaka ebele ba makambo zo bimebele tout monde ba phénomène ebele bima kuluna bima kingandi kune bima kune loko kuluna ebima me bosaila nze kuluna nzembo te bino bosailika ujana donc c'est que bino ba chantre o bazana kati orchestre ba musicien bobimana ba ujana
tokosalela pe kuluna nzembo te parce que bazana batumo baza mal réputé basala biso ba mabeto kopekisa osali na sens que to boyi kuluna to boyi biloko wana musicien nini na Congo asala nzembo asala nzembo ya kuluna apekisa kuluna musicien nini na Congo tangela na tamoko kasi ba question za yo ba réponse za nga mais musicien nini na Congo o asala nzembo ya kuluna bon musicien oyo asala nzembo po ayembela ba kuluna zala te mais ngana ko ba frère Patrice atelemela ka ba comportement wana ya ba kuluna ozomba donc déjà ko telemela ngo eleki nango kutuna nzembo atelemela ba comportement wana ba frère na ndenge bena bonzambe kuluna aboya ngo mais ce ko epa na bino pourquoi oroza générique mobimba opesi yango kombo ujana bon d'ailleurs biso générique na biso batutu bazotala nga baebi mama Gertrude Lucia mama Tide na kati ya Lost na Belgique ayebi batutu bayebi ke ujana eza générique na biso te générique na biso titre nango eza mabolin donc mabolin yango nde mutu esa makambu mabolin yango nde eza na temps sikonde na kati ya mabole wana bobwaki ba ujana na kati mabole eza générique batutu webi mabole eza générique sikonde ujana eza nzembo titre nzembo o tozo sala topesa yango titre nango ujana po ba ujana nde bakoma ki ko renier ba ujana do bino bopesa ka ba titre so ili kama mabemo kwezo renier bo soutenir yango bo chango siko yo titre ya nzembo bon na pe sirite ke likamba ujana ndenge ya ndo renier bongo za likamba mabe ba onde ba komisa ka mabe ba petona ba koma olata ngo sans sous-vêtements sans soutien ba onde ba komisa ka mabe na bandenge na bango mais ujana eza phénomène mo bo ezaki nango ezaka nango depuis kala kombo ka ndenge ndem tesoni mabe po batu ba mona susu yeso inde nini mais ujana eza nango fote yango esali bino ke bosala promotion ya ba ujana promotion ya ba ujana te to beteli bango nzembo na nzembo wana to tuninde ujana petite na biso moko to zarana wana batu pe bayebi petite na biso mais G30 biso nde ba chanteur batu to banda ko interroger petit wana tozo tuna mais yo poza ujana o mi benga rapé soro yere pozo pe o mi benga pe ujana siko ujana selo yo eza nini pebetela biso na lisolo ujana boya ndenge nini nde to comme tuna nde timo question réponse ti to développer on ba ndenge mo boisa linzembo siko zela po bato ba comprendre mabeto malamu bato ba juger bango moko betana no na ndenge bina ya mélodie betana no eloko mutabandaki interro wana pour interroger petit wana ezaki masalanga Dibala Jonas Dibala yem tatuna ki petit wana abanda isha ba ujana baba kisini ni na love po ba pera pale batika ba mera pale boye na vitesse ole ka boye ujana ozonga boye ujana kalite ni nya bilengi boye nango ba pere bakangami imae yale ya sikoyo tozana na place wana yo pona yo nzembo wana ezo telemela phénomène ujana ou bien nzembo wana ezo ko encourager ba ujana bon soki ngana lobike toni bato ba comprendre ka pesa ka réponse za ngomuke nzembo wana ezo telemela ba ujana to ezo ko encourager ba eza phénomène oyo banda ko leka batutu ba koma ko yoka ujana siko to tuni ujana yango namoni ozo ko se compliquer question eza boye na nzembo o boyembi pona yo bo encourager ba ujana ou bien bo telemeli ba ujana to encourager bango te to telemeli pe bango te mais la loi na bino lote la loi dit mais c'est la loi c'est bo na bino lote message balinga ba mona na kati fo nzembo pe bimaki nango te to kotali pe studio na ndambo kaka oyo yembi wana ba ujana yo moko pona yo na ndambo wana bozo telemela bango to bozo ko encourager bango to telemeli bango to telemeli bango parce que la loi dit mais c'est la loi donc mi be ko mboka yo bike te ba ujana te to tiki na biso poto mi kotela pe studio te na ujana to zande siro nde na mabole za générique na biso oyo ndezo kanga donc oyo ka mabole kala te to zaki nango to sisa kango na studio mo na bandali mais to zwi yango to ke nango ndiai nde siko bo comprendre ce que vitesse ya makambu vitesse ya mabole de c'est que na studio wana esalemi bien te
te salamaki nango bien et salama pena ki toko batu tout même na mikili même partout bazo ben comment bien le roi esili to tourner lango clip mais ce que prise Venzo ratang ayo kiango sou bien na ba conseiller na e bazaka na e na parler na père na ba Chris tout na parler na pesi ba mbote trop bisika wali tant batali yango ba yo kiango sou pena bien na degré to linga te po to onde pena bisonde ba tuto kanga. C'est mon tour ezala na ka po apesa ba kambongo kandenge ezala mais sikonde tour ngonde pena yango ye mabolende sko e ofongola ba sainga na ibisi batuke na oyamba Iniesta lelo après marche po bandeko touti marche hein touti osala marche na biso ya ensemble ya opposition après marche na ibisa bango ke na ozo yamba Iniesta ba ibisinga boye likambo baloba ke Kisinjora abeta rabino bino mibali boye pena abeta rabino makofi ezalaka pena ni bon ezango normal zela na no malembe Kisinjora zela Kisinjora mwasi nazoti ke temps réponse pena ya bien Kisinjora mwasi kombone za Lili Christine. Voilà, Mama Christine Mama Kisinjora donc akomaka vienjora soki akomi na scène na makambwana mais Mama Christine donc Mama Christine abeta rabagaya roto omona na plateau do makofi pena bon soko bunya obeta yo mais ndeti ngabo na respect suis bien éduqué suis un intello donc nako banda ko sala ba buzo baté po epesa e kanda beta nga makofi bana ba beta ma déjà makofi pena ya bien wana batu bata la biso mabi da bato bata même ba leader mususu mona kawana no bandanga tanga bakomona ba leader mususu mona kawana o mona ka ba star batambula pena ba sécurité mais ba kimaka Venzora mususu pena yi akotindia iboye amoni pena Venzora nzoka zawana akimi akota te neti nani no tanga no tanga te mais ba miebi Fere te natangi Fali te natangi kombona baronte mais ba miebi peut-être pendongo tanga bon yebi ouais peut-être yebi yango tangi ba kombona bon mais nga tangi na ngate nga lobi na ra ke Venzora makasi na nzamba pesa e donc mère chef pena mère supérieure maman pesa ra makambu maman motema malamu ouais maman motema malamu mais avant okoma et pas vienjora hein okoma n'est pas vienjora ozalaka na no wapi avant okoma pas vienjora moi ba parcours eza pene mo ebele po kolongwa na ba mouvement ba quartier ti kokoma lelo nde na komi boye pa Kisinjora kolongwa ba mouvement ya quartier mbala mona ke kibinda nkoi pas dudu kibinda nkoi na Kitambo Velodrome na kepa kibinda nkoi wana salama ba 6 mois na kibinda na yolongwa kibinda na fani mkina leki na les samouraïs de Bill Clinton na leki na les samouraïs mais on a pe na zo na tenter parce que moi makamuri za kawana entre batu na kenda okuta kuna to miyebane depuis kala na bazana bon ba rando na bana katwana après wana sikonde na kepa kabo sembo akanda ex-président nanga na saluer PV aibi pena boulot chanter tara kabo se ataku tu voix ziki mais soka ye na scène azoyemba voix okende kaka chuba mais sikoyo ngana yi kolandela information pena bien na groupe akabose eloko elongola kiyo oza na bitidi ya kolingaka basi ya ba camarade na yo pona ni comportement de wana bon française wa muto makambwa obi pena otuko obi luka makambwa otangela wat ko luka makambu ba ve ngama kolingaka basi abatu simbati d'abord utu nazara mutu mo boete ba genre mo ya kolinga ngaskonde na lingande mingi musala kena koma kolinga basi bilinga surtout basi oyo azaki ya mutu pe ya muninga na nga musala e simba tezaka okimtia mabe baya ya mususu ponga mwana mona ngo trop paka bosser président nga kabose ex-président nga bisika na zalaka avant lelo Venzora pesa makambunde koma lelo bo éviter sa connexion à suka mona ya mo ba utane kuna na bampasa kuna basanga do kuna na base kuna
souffra mais tellement zaka chef na mouvement soka yeboye donc akomi konzabino et musu babaki mission tout lata eloko boye lata eloko boye alati yango te poza nango te mais ntango ya moni moji love alati eloko yango balobaki pisi oyo ya kitoko koleka bango nyonso bamise nyonso wana na lati yango koleka bango nyonso ya moni ki mutu ya mabe o ntango eloko na ngai eloko nga na lati na tiango po yo lata siko nga lata nini et puis na loma nzoza mutu moko tiela nga kutu baloma te donc yango esale ke okomaki sikoyo yo na tour na yo ko se venger ko lingaka sikoyo basi na bango même pas loin de ça nga kuna ko saba makambo wana te eza nini mwasi na ye aye msu rep akuti nga pesi nga msu mbota pamba ye de tellement zalaka de na eni na nga na mutema et puis ye moko mimona ka zalaka bien te azana forme bien te et comme problème kenga lingi mwasi na enzo ka rien nga kutu makambo wana kutu dangi yango kutu te nga mingi ndeka bulo donc mingi et puis ba jalousie monsieur c'est comment au sala ba massa eza nini nga na ye mouvement mais na longola ba vocal ya batu nyonso na mouvement eza vocal nini neza nze na longola ba vocal ya batu tout na mouvement ba voix nyonso so na yemba on na ndenge na nga na voix na nga na yemba so na interprétant on ndenge kingande asalela na disque na yembeli yango ndenge wana siko eloko nini esala ke so totali bena vienjora mouvement ya vienjora na mouvement ya kabose so totali bena libanda na stabilité tokomona ke neti mouvement kabose ya mwa makasi mais ondimi okite bena kabose okende eba vienjora eza nini influence ya do influence kolanda bongo te ro kanchunga ofandi shebino balamba omoni kezo umela balamba na bongo pondu Toma tembele omoni kezo umela na yo kinzala oyo kina lupanga ba voisin chunga ngombe na kende kuna na kelia na ngakuna mais tango kende kuna msuba atokisa na bora makasa pamba wana epaka bose ba atokisa makasa pamba na bipe bongote mais na bike bisika na zali na zema très à l'aise. Et puis chez biso emana les majeurs venzora manzamba pambola yo pena mama nzambe pena pambola yo. Mais na les majeurs misen tout azana ana position bien. Misen nianso azana les majeurs azana position bien. Ala taka. Position bien elingi kolobani bobeta à place morote bomona na place morote makasi ka ba télé ba promotion siko bozala bien de. Ngana nde makambuti. Yangana makambu. C'est déjà promotion à télé. Mais Luka pe relation, venzo rapé sa biso relation, oye pe rep, dans rep la biso concert. To beta ka bandule, kalate a bama mboze belé. Tout en neti na année o bobeti kombele ndule poto bientôt là to ma décembre. À part nanu bisika to répéter na beau rêve. To beta ki bandule trop. To na beau rêve na to beta bandule. Ba to plein. Venzo na barumbu. Venzo et puis bandero les bino betaka na barum kasi on a bi à part nanu kuna po kuna nde sale makambu na beau rêve bandule to bete na beau rêve à part non na beau rêve na barumbu babisi to betaki na nini maluku to beti ndule na maluku to beti ndule na terrain kasavubu to beti mandu mais ko ba voyage ezo ebele do ba voyage pena pe ezo ebele. Mouvement na bino na una yoga sangote bo voyager ta na bandundu awa bandundu na bokenda te mbala moko voyage ya pepo et puis na pepo ngo bokena obeta nini album nini bosi bobeta o bokena obeta ngana ya na mouvement akutana banzembo ebele ya kitoko ba Saint Valentin ba Nes Makiadi diata ba na tuna bossa va bosi bokenda ata matadi bosi bokenda ngana na voyage te voyage na nga liboso banda na ye yango ndesko to kende tokenda Angola tolonga Angola photo ke Kenya photo ke Tanzanie esko yo yebeli avant pourtant on y a déjà kuta masolo mouvement c'est voyager kenda matadi ata matadi kutukolobate ba province akati kutukolobate mouvement kenda Angola et kenda Tanzanie ba masa wana ba eto banani ba voyager ba kenda ba voyager trop biso voyager na biso
mais si vous êtes en que bango batamina koka ke belé à voyager et monsieur se voyager ni na 5-6 personnes dans mouvement na eto 4 personnes à publier saluer ngana voyager na ba wana sko kabose kabose te président nga roba ndo manquer ba respect nani oyo a voyager 4 personnes à publier kutu kabose za mana niveau na ngata za musika makasa ta solo za niveau na yo te yo oleki ya leki kabose bate ngana kabose simba te ve do ya ngana pena kabose mbwa kanda au président nga viana aibi boulot et puis alingi boulot do kabose pena respect mais si et pas kabose boye o tikala ko futa mapeke na ndole oyo yo bete pa kabose o futa mipe ata 1 franc attendez za na rep ton nous les sili ata 1 franc ya pamba na tikala ozongote bon nebi pete se wando kabula mbongo ke rep éviter tondu le vide bazwa bapesa mise na tikala liangote ba mbongo ngazo ya musu na mati podium presa benga jabenga na mati podium na yembi nde batu basepeli ba mati podium ba lesinga ba mbongo poche vimbi donde to yoka pena ke kabosa kabarate za pena ya solo na nde ba musicien ba ke kabosa kabarate bon ba masolo ana penga tikala oyo kangote oyo utikuna ozo elogote ata 1000 francs ya transport uta kuna ozo elogote siko zo confirmer ke apia ke elogote bon ne bipe makambo wana ti mais ngande venzo rande pena donc ezala rep soke si les studio ezala lule moi pena ke ba changer ba dollar ata na répétition e ba ke bokoli ato commander biloko kombe kuna bisika to répétera na bo rêve commander biloko ndenya so recommander batu ba ata la biso ba yebi ba mona ba image ndenge to liaka lia ndenge nyonso lingi ba misuni do yo landa ga kolia misuni veza ndenge wana kubasa dilanga kubadilanga bisiko zo salela bisiko ko lia na e pena rep mi sempo yemba bien abina bien sala boulot bien il faut alia na zang pembo damete na palais yango dame na ngato na ke restaurant mona dame ya sa rongo mais ce que zande ngwana chez biso na les majeurs ke oyere il faut ko lia otondi ozimbongo na transport na suka pembo na transport ba jeter ozo mbongo na transport okepe ville pe moi shawara moso mimo miliki mo tambo sa sepe vimbo zongi palotika lisu na mbongo makambo zoloba biso to landa na biso kaka information juto ya obimisa ngoke yo moko lisusu o déclarer que njora zo kokate to zo yo peka na plateau oyo ebele baloba boye na suka na ngo ba changer sikoyo namoni chaque fois so na ina répétition na bino ba bengo double revolver eza bon kombo ane uta bandule moro interprétation to bandaro beta bandule en interprétation na veni kola ngere na remercier PV na ngamo papi Botulu leader do yende leader président groupe wana ya la belle époque do eza mouvement groupe d'interprétation comme dans la belle époque vena nga papi Botulu bambote bisio zali fi moronde asenga wana poza ka chanson demander fi moro asenga wana ki était leader na za posa bo betela nga nzembo moro boye mais maison mère batuni nzembo nini abio garçon mo boye bo betela nga nzembo ya miel asengi nzembo ya miel sko leader atali na ba critère nani pena ko yemba nzembo ya miel ba bengi nga je le viens nan fi ana tembongo na ya wa anje bibo mbele nzembo ya miel ni te leader za problème te na yemba ngo ti tanta bandi pe na clet kabe ngai na bambelio bizue na tango na congelateur te na mote na cuisine te na bangiriska puku na kura na bombiango na mote mama koleko e konzala sombele bisengo o korino enemi ansoto mote maranga moko na yemba nzembo wana bande liti suka fi wana telema ya kangi ngai na podium alongoli ceinture na ya lataka ya bana basi malati ngango na kingo alongoli chaînette na ye na montre na ye alati ngai apesi nga montre alati nga loboko na komi wana de montre ntandu lesili to fandi siko boye na leader to solo la tozo seka papi Botulu leader apsinga piti ebi kenzembo ano yembi ngo pena oleka yemoko miele yemoko oleka double revolver yemoko pour degré fi wana sepela na batu degré ba sepela
donc banda on a peu comme on est la plus que double revolver mais au lieu que plus que double revolver bah tu vois moi katara double revolver mais ce que Venzo a changé ba donner et comme Gilo Viniesta a beau double revolver on a pour yo bikaka na ukaka na mouvement na bino nde bobimisaka na bino album te po bobimisaka te non l'album est bima c'est mon tour Moronda producteur na bino ezala producteur ya Moronda ezalaka lever pauvre musique mais on a peine on a intégré mouvement producteur ya c'est mon tour ezalaka lever pauvre musique ti na ba mise misusu nde balongwa bon mama solo katana pe en rekota en profondeur na ngote pona zalate voilà siko tuki lelo oyo pour ba départ pe salemi et pas kabose na yokaki Rwanda ka o animateur alongwa na so ba départ e salemi kabose lo no G-Love wa petit na ngai ndimi tuna sengi yo oya kozongela mouvement za yo ozonga to zalaka na ngamba njora nakolo ba jamais te pour jamais ça déjà point final ya suka nakolo ba jamais te mais esimba te donc point te simba te Venzo randa pesinga makambo donc faut la reconnaissant okuna balamba te mambo lamba gutu te donc nga parler déjà nadama kama mbutu tokos mambo lamba gutu yango te mambo lia gutu yango te donc total ande vie muto apesi o makambo ye wana nde po nazaki mpe ma ndenge moko boye mo négliger pour na ba chef wana ba toro ana rien qui minene kaka po amona ke jaloux nanga mais si go Venzo apesinga makambo ce qu'on a tika Venzo esimba donc ngakolongwa so na longo Venzo na bi peut-être que na éternellement et pas qui sinzora jamais na kolongwa ka un jour mais so na longo nga Gilo Viniesta nde na zabo nde na loba boyeli bo so caméra ya info 16 kolongwa nga pa Venzo na kemba ma mikili bisika famille na ngezali na kepe na mikili na keso na sa mouvement na kesa la kuna so pe na sa mouvement te na zalaka pa Venzo ka me partir à mikili na zo beta bandule voilà ba image tika la kanango mamunyo sozolo beza enregistrer tozo kene na biso déjà nasuka ya lisolo na biso et de biso mais ovanda ranjora po eza famille ovanda me ba wela kakasi nini na maniki masolo aneza masolo famille nga kokota ngote maniki azape famille ya présidente nanga Kisinzora te mais aza semeki ya Kisinzora masolo eza nini na roloba ngote na kota tina profondeur peut talinga te mais le retour na ko négliger question te na bwa kangonde ba tumisi baza retourner question bwa kango kaka malgré ça ngo ya répondre masolo na kati wana eza nini entre bango mama manike o azaki mwasi ya vena biso babia ndonga shokoro que son âme repose en paix ve babia tant ve babia koufe leki mwa anendenge leki ye à se permettre akoma ko senga kabatu bambongo na poto par-ci par-là donc ko senga bambongo ti ana bakini ko tole ba prêtre pour ba pesa ke mbongo pour ça la pierre tombale ya babia alors yozo sala makambo wana et pourtant famille na ye moko ezali o ezaba président nanga Kisinzora famille za pene belé ba déblézo ba kunga aza chef na biso chef d'orchestre na biso déblézo ba kunga bambote eza normal te yo muto bato akufa malgré za ki mubali na yo bobotane pe moko sala ba makambo wana te fo o do s'associer na famille bo collaborer na famille po boye ba ndenge nini bo tambwisa makambo mais ça teke na ndenge na yo moko koma osenga ba mbongo zo ndeni yango sko famille bango famille nde basilikaki ba bigete okosenga ba mbongo bongo te parce que ezo déshonorer famille na biso ezo déshonorer famille okosenga ba mbongo bongo te tika biso moto sala père tombali ya ndeko na biso ndeko magike bakoma ko sa ndeti mwa nini mais azana tort. Voilà, tokomi na suka ya émission na biso topesi mbote na ya Willy Sionga Zowen Kiambi frère Richard Madeka moi bambote fandisa batu na yo ya nord comme ça tokabwana na moi lolaka ouais bambote kozanga te info 16 soki bambote zangi seke marambu pe zangi donc premièrement na saluer na kati ya Lost dans la Belgique na kati ya Alost. Maman Botanga, maman Gertrude Lucie à moi ça pembe.
ya papa Johnny Mangoïsa, Plamedi Lucia, Ritz Lucia, Jonathan Lucia, Jogo petit frère nanga propre donc na salué pena Plamedi Lucia, Damien Bila, Claude Nzeka, Roger Maliba, Baudry Muntu, Hollande na salué Guibo Jacques Bolia Mokonza Rotterdam. Donc ce zongi na ndenga Genève na salué Henri Boko Momoto na Nzambe Jean Didier Kitoko ya mère Natis Kitoko, Jonathan Bolingimpangi, Jogo na merveille bope na standard de lien. Donc na salué noko na propre claparé d'Impanu, Jogo à l'équipe médiateur, tout ya léopard na balle. Claparé d'Impanu donc. Hello koto na monde zala kana tango na ngwe. Ojano zanteve ya place